Chez Steve, Binga, Libula Metro. Michoi, na che regno? E di Moshe. Actualité dans la Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, dans la Saint-Paul et papa, au fleur. Bisoba na Saint-Paul, Toponi o papa, Tolingi Boboto, Tolingi Bondeko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Solo bandeko balandi radio Lisanga to tondi bino susu botondi mingi pona fidélité na bino na radio Lisanga. Pourquoi yamoko mwalelo pourquoi moi jeudi 12 avril 2012 to kuta na bino lisusu na nzela ya radio Lisanga poto kabla na bino ngonga oya motuya na ndenge ya bomesano toza na bino ti na 20h ndenge radio Lisanga tozalaka en direct de 19h à 20h chaque mardi pe jeudi baye balandaka biso na bangonga mosusu boyebi tozali na internet pe tango nyonso totiaka ba emission eleka na site na biso www.lisanga.nl kuna bokokuta ndenge nini bokokota na radio Lisanga pona direct pe pona kolanda ba emission eleka to bwakaka yango pe na YouTube ba pe bakotala biso na Facebook na biso ya Lisanga Congolais Stone Punt bako mona pe mingi solo to kuta na bino bae bakolanda biso na ba poste na bango ya radio na kati ngumba Amsterdam na FM pe na nzinga to tondi bino botondi mingi pona fidélité na bino pe bae banso bakolanda biso na nzela ya internet to wewewe to tondi bino pe botondi mingi po ete bino bojwami esika nyonso bozali na mokili pona kolanda biso o bokoyokeza wa bino yesu kitenge nde to kobanda na pokwa lelo pe ndenge ya bomesano po toyeba ete oyo biso osalaka ezali na intérêt général tozelaka te tozwa likambo na ntina na Congo oyo ekotouche famille to moko to yomoko po otelema obelela na likambo na Congo te kasi o edui moto mosusu ekoki pe kozwa yo nde na ntina wana sans intérêt personnel to telemelaka tina na Congo pe totalaka mazali wana mboka Pays-Bas à travers Fondation Lisanga Congolais Stone Punt totoloba point de soutien congolais nde to sungaka pe bai na mboka Pays-Bas na makambo nyonso bai nango na mposa kosunga maloko bapaya na mboka mosusu pe yango nde esaisaka biso pe na nzela ya fondation yango etia biso pont na République démocratique du Congo po tokoka pe koaporte biso tokoka komema po na République démocratique du Congo lokola radio Lisanga ezali moko na ba moyen oyo epesami na Fondation Lisanga po na tokoka kosala o tokoka kosala pona bayeba biso solo tolobi boye biso tozelaka te likama likwele be ngai po na telema naloba po soki babomi ngai nakomilobela lisusu te tango babomaki basusu pona tina na Congo ngai tango nazalaki no na bomoi
soki pe nalobaki te nakoespere ntango bakoboma nga nde bato balobela nga. Solo wana eza nde maloba motuya oyo epesaka biso ntango nyonso motivation mpo tokende be liboso na cadre intérêt général. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Solo bandi radio lisanga tolingaki mokolo mwa lelo liboso ya biso kokende na masolo misusu toluka mpe kosala attention na situation moko mpe na mboka pepe démocratique du Congo, situation oyo ezali mpe konesesite mpenza attention mingi. Yango ezali situation oyo ya bazali contaminé na HIV to ba virus oyo epeseke bato bokono bwa sida. Nde to monaki na mikolo mileki bansango oyo eyaki na ntina wana talaki mingi makambo oyo makoleka na Nord Kivu pona situation ya bato yango. Mingi na bango bakosenga aide ya gouvernement po na bakoka kozwa bakisi oyo ekosunga bango na bokono oyo baina yango. Silaki penza koformule demande na bango mokolo mwa jeudi 5 avril omoleki ezalaki tango atelier mosalemaki kuna ya mikolo misato. Ezalaki na ONG moko ezalaki kuna NCA oyo ezalaki pe na bapartenaire nango basusu batalaki likambo yango na bozindo. Basengaki penza prise en charge médicale pona bayi contaminé na virus HIV. Basengaki na gouvernement congolais pe akoka kokcréer emploi po na kosunga bato. Solo wana ezali kaka pona kisi boye te paske eza pe na likambo monene oyo ya soutien psychosocial oyo esengeli pe euta na kote ya l'État soki l'État azali po te sikoyo absence ya l'État na mboka pepe démocratique du Congo eza fait ezali eloko toko constate na lolenge nyonso. Nde yango ekosala mpasi po soki totali bazali na situation oyo ya contamination ya HIV sida na Kivu, na Nord Kivu, na Goma, ba territoire wana ya guerre oyo toyebi ete kuna basila koutilize viol comme arme ya kobunde tumba kuna monduki oyo bakoutilize kuna. Toyebi ete mingi baza pe contaminé na conséquence ya baviol wana. Nde ekosala mpasi mingi komona ete absence oyo ya l'État ezali
ko tika bato wana lisusu na situation ya lolenge boye. Situation oyo ezali ko sala ete ba kokate ko reprendre vie ata moke soki bazalaki na courage wana. Nde tolingaki pe mokomo lelo lokola ezalaki likambo lisalemaki kala te, atelier oyo ba utaki kosala na libandeli na sanza oyo, tolingaki pe to memango na attention ya baye babiso ya radio Lisanga pona tokoka koyeba ete situation oyo ezali situation moko monene oyo eko sala ete soki mpenza l'État azalaki akokaki kozala na programme moko ya malonga pona ko mema soutien na bato na lolenge oyo. Toyebi ete mingi na mboka na biso kuna kosungamaka nango kaka na nzela ya ba ONG. Bango nde badwi sikoyo place ya l'État, place oyo l'État akokaki kosala makambo na responsabilité na ye, tango mosusu a soutenir nde ba projet ya ba ONG. Yango ebongwana ekomande ba ONG bakomande kosala makambo, l'État yaka ndenge tolobaka na Lingala kodiembela po abelela loba o tala ba chantier na ngai. Ata individu aye asali ya ye likambo privé, l'État ya ndenge tolobaka ye kodiembela abeleli o tala o pe chantier na ngai. Ti na kosala ekeko ya monument ekomi pe na kati ya ba chantier. Kasi ba chantier ya solo yango oyo ya santé par exemple etongami te sikoyo. Nde eza likambo ya kozwa na sérieux mingi na tango tolobaka tango nyonso ete esengeleki mpenza peuple ayeba ndenge nini a luka kokwa ya ye volonté ya ba urne oyo exprimaki vérité wana ezala respecté. Solo baye bokolanda soki pe ina bato mosusu bakoza na likanisi pona baye na bokono oyo bazali contaminé na virus HIV to sida deja mingi na este kuna ndenge toti koloba bakoki kotala pe lolenge kani oyo bakoki kosala. Pamba te ezalaka nango na bakisi oyo babengaka ba générique oyo soki pe bato basangani kokanisa malamu lolenge kani bakoka kosala bapeta mosusu bato mosusu en charge ekoki pe kosauve soki osauve ata vie moko na mbula moko toyebi te soki ekosignifie nini na bomoi bwa yo. Nde tokoluka pe tolanda ya biso este malaika son divers oyo amema pe aye apport na tina ya baye na bokono oyo bwa sida pona toyoka pe mateya maye na loembo na ye oyo la vie d'aujourd'hui ndenge ye kokanisa baye ya bokono oyo boye pona biso loembo yango oyo este malaika longoni. Mais qu'est-ce qu'est la mort pour vous? Ah. Et le bonheur c'est quoi? Maloba nanga ils sont divers. Ezali nango verset. Dati mwanangele beyabola mambui na barne. Mokili ya Nzambe esalema nango
malamu e biso bato ya mokili tozali nde mabe o biso bato ya mokili tolingani te o moto na lopitalo baninga bakimi ye o na bokono mpe ya sida tolingi ya umela te o e pourtant Yesu Kristo olakisa biso bolingo e Aimé Dolunda tosalisana tango tozali na bomoi tango tokokufa ekozala na ntina te o tango tokowa ekozala na ntina te o awa nazali kobelela bosalisa lifaki ye kilo shembele tosunga lifaki ye Angel Siki na Rotterdam. makambo namonaka na Kinshasa vrema ngai ekamwisaka ngai makambo namonaka na bakongole kasondivere na kamwaka na bamboka mosusu soki moto azali na bokono ya sida bakonsolaka elobilobi ntango mosusu kisi ekomonana akoki kobika ye kasi biso na Kongo soki ozwi bokono ya sida ebongi okima soki ozalaka na Kinshasa ebongi okende ata Braza soki mpe na Hollande kende ata France soki mpe na Belgique kota ata Gabon José Mukelenge Gilbert Ulme Nadège Tomba mwana Bruxelles. nalobi malobalanga sondivere ezali versete bafrere en Christ na basere en Christ ngalaka mwaka e Nzambe akela biso alakisa biso bolingo alakisi biso séparation te kasi bino bokoma kosepare tobenga biso bato ya mokili bino toyebaka te soki mpe bozali bato ya wapi e pourtant na Bible Yesu alobaki ayaki mpo na basumuki totikaka kokosela Nzambe makambo ye soki tokoluka mbongo toluka ata na ndenge mosusu kasi oya kofingana wana nde mabe. Les deux vieux sages des Pays-Bas Jean Texenan Nessie Nestor miziki euta na lola kasi atalaku bazalaka te lelo ekoma baorchestre nyonso ekoma na batalaku. Merci vie Josa na oyo nyonso osali mpo na biso mpo barwa David babinaka me animateur azalaka te ebembe boyaka kokunda mateo mama bofinika batra bofinika mataba kaka ndenge moko opesanga oyo bolingaki kopesa mokolo aliwananga lokola toza kotala ye tosalisana José Ndozina Clara ebembe boyaka kokunda mateo mama tofinika batra tofinika mataba kaka ndenge moko opesanga oyo bolingaki kopesa mokolo aliwananga lokola toza kotala ye tosalisana Rolfe Musolongo Alba Kambina Janga Jean-Pina Rosita na mboka nyonso soki bakundi moweye batiaka fololo na liboso na ye mpo te esalaka bongo kasi biso na Kongo soki botie fololo ebongi bokata yango mikemike noki bakoyiba respe na baweye mpo na nini esila Petronel na Bogi mama finika badra tofinika mataba kaka ndenge moko opesanga oyo bolingaki kopesa mokolo aliwananga lokola toza kotala ye tosalisana mokolo nganakoa sondivale nakoyeba te soki perishe Nzambe napesi molimo ye nayebike na bomoto nanga nazali mabe te nalula mwasi ya moto te nayiba eloko ya moto te miziki nakosala nazali kokumisa bikelamu ya Nzambe Nzambe azali jaloux jamais na be tendresse Nzambe azalaka jamais jaloux na bamasa ye bongo Nzambe azala jaloux vraiment na Yesu kibengo yaka kokunda mateo mama tofinika badra tofinika mataba kaka ndenge moko. C'est vrai que motabota magana suki kasi na mino te sosola
solo oyo ateyami te ezali mawa kasi bateyami mpenza lo ngoni na bino banso pamba te bozali na matoi ya pete balanda radio lisanga tokokoba na radio na biso tina ngonga ya 20h tokosola na bino mpenza maye oyo tomonaki kitoko mingi mpo tokaba na bino kasi liboso na biso kokota na masolo matali mboka République démocratique du Congo mpo toyebisa bino te na nini masasi mabetamaki na Katanga tokoyebisa bino nano na bokuse mpe mai matali Pays-Bas pamba te yango mpe na motuya mpona bayeba biso tofandi awa na Pays-Bas mpona koyeba tina nini mpe makambo mosusu lolenge kani makolekela oyo tokosola boye na monoko na biso po basusu baye na pokoso na monoko mwa néerlandais bazala mpenza na bokufi te tokoyebisa bino ete masolo oyo ekosalema na gouvernement néerlandais na ndako oyo bake kokota na pale oyo bakei kokangama kuna mpo basala masolo na ndenge nini bakosala lisusu bepargne makasi na badepense ya l'etat yokami ete basili kopusana atako bakoloba makambo bakokana kuna te kasi toyebi deja ke bakolongola 1 milliard na bambongo bakopesa oyo bapesaka bango mo babengaka aide au développement oyo tomona nano ata na molai moko ya mosapi na développement wana te bakolongola mpe bambongo mosusu na makambo mosusu oyo bakoloba na nsima nde koyebama soki basili lisusu kokontrole bakalcule na bango malamu nde yango bakobomba yango nano mokomo lelo bakomi mpenza penepene na kozwa accord to mokomo alobi bato bakozela ntango mosusu bakoki kobima na accord kuna esika bango bakotaki kasi bakobimisa mpenza polele makambo manso soki baverification esalemi na bureau oyo etalaka lisusu bakonte malamu ndenge makambo makoki kolekela mpona leta tokoyebisa bino lisusu etawa na mboka Pays-Bas ezali na sango oyo moleki monene mpe na mpasi mosali mokomo lelo koyoka ete tata moko ya demandeur d'asile ye amibomi mokolo mwa lelo nde moyebami ete tata wana amibomi na mpasi ya komona ete ye azalaki menace na expulsion mpo balobaki ete ya kojonga na mboka na ye na bana na ye babale oyo azalaki na bango awa nde ezalaki mpe mokolo moko liboso na mokolo oyo balobaki ete esengelaki baya kozwa ye na libota na ye mpo na kojongisa bango na mboka Burundi kuna bango bauta ezali nsango oyo mokomo lelo nde toyoki yango ye atiki bana babale mwa moko ya mobali ya 14 ans oyo ye alobi ete ezali ebe service ya immigration mpe naturalisation ya Pays-Bas awa nde moto ebomi tata na ye atiki mpe mwana mwasi ya 12 ans bango babale bati bango nano na libota oyo oyo edwi bango mpona kozala na bango elongo nde kuna na Burundi ezali nano mpe na mikakatano eyi kuna oyo bato bawelaka mpe boyebi kuna mpe bautu na batutsi basalaka mpe ya bango mpe nyamu oyo mozalaka tina mokolo mwa lelo oyo mpo mikolo mibale oyo miti koleka toyoki mpe lisusu ete bakangaki soki totangaki malamu baburunde mine oyo bazali bato ya groupe ya batomboki ndenge babengaka na mandoki kuna na mboka République démocratique du Congo kaka na este kuna esika mobulu mozalaka makasi bango bazalaka kuna batelemeke mpona koluka ete kotia bokonzi bosusu kobongola bokonzi kuna na mboka na bango toyoki ete tata yango ye akomaki depressif na situation ndenge ezalaki wana mpona expulsion ezalaki na bato na quartier oyo basengaki na ministre oyo ya immigration mpe asile mpona atala situation na ye mpona koevite expulsion kasi
bia yokaki te. Solo ndeko ya radio Lisanga tolobi boye mpona koyeba ete situation oyo ezali kuna na mboka ya République démocratique du Congo na est surtout soki etalemi malamu ekomonama ete danger oyo efandi kuna, insécurité efandi na est wana, soki tozalaki na leta oyo akoki koresoudre yango ekosala ete épargne biso makambo mingi na bamboka oyo ipe na nzinga ya République démocratique du Congo. Banja radio Lisanga toko koba lisusu pona toloba sango mosusu na mboka Pays-Bas yango ezali oyo etali likambo na ba passeport pona bana ndenge toyebisaki bino mpe na mikolo mileki tango esengeleki kosalisa ata mosusu ba carte d'identité pona bana pamba te a partir ya janvier wa ndenge bamatisaki yango po a partir ya juin oyo tozali na mbula oyo bana baozasu na droit ya kozala inscrit na ba passeport ya ba parents te nde yango wana bayi na bana mike oyo esengeli ta mosusu kobima na bango oyo esengeli bazala na ba passeport na bango soki kobima libanda na Europa soki ta mosusu baza deja na ba carte d'identité esengeli kotala mpona kosala yango na ngonga malamu mpona soki ba demande ekoti ebele penepene na vacances ya ete ekozala mpasi mpona kozwa yango ta mosusu na ntango oyo bokolinga kobima. Kasi te sikoyo toyoki ete na ministère de l'intérieur balobi nanu mpenza bato basengi mingi te na lolenge oyo babandaki kokanisela toyebi te ndenge tokoyesa bino na radio Lisanga soki yango ezali mpona ba parents mosusu basalisaki ba carte d'identité oyo bamonaki sikoyo tina na passeport eyi nano te to soki bakozela ntango bakosituka ete bavakansi yango ekomi mpo basalisa yango. Solo toyebisi bino boye mpona koyeba baoyo mpe bayi soki moto azalaka na mwana to bana eke esengeli abima na ye soki parent mosusu azali esengeli apesa pe autorisation ndenge balobaka nde yango eza malamu soki neti mwana ayi na kombo mosusu ke yo parent oyo oko voyager na ye acte de naissance na ye ezali malamu mingi kozala nango mpona elakisa lien ya famille entre parents na mwana po balobi na vacances oyo ya été na aéroport na biso ya Schiphol bakosala contrôle makasi na ntina wana. Solo balandi radio Lisanga to kosolaka na bino beboye po na esala ete to yebaka pe lolenge kani tokoki kofandela makambo masusu na mikili oyo tozali tokoyesa bino pe mpona likambo ya kosala déclaration ya b'impôt ndenge balobaka avant le 1er avril mpona kosala yango ata soki oye kosituka moni ete olekisaki ntango yango oyo mpo luka kosala yango na lombango ekokota ekozala malamu mingi ke oya kokba likama mpo futa lisusu amande na mpako na yo. Bayi na Amsterdam tokoyesa bino ete eza metro ya sika oyo esili kokoma na Amsterdam oyo basombi yango ekomi deja babengi yango M5 yango bokomona yango soki ete esili nde bakotia yango po ebanda kotambola yango mpe nde bakotala po batia yango na ligne ya metro ya nord-sud oyo ekobanda na 2017 bachantier ya bato ekomona nawa nde toyebisi bino boye metro wana eza molai mingi mpe ina baporte ebele basali na ndenge ete bato bayi na bafauteuil roulant bakoka mpe komata malamu bati bakamera ya surveillance eyi na makambo kilikili oyo oyo balakisi ete ezali malamu mingi mpe ezali deja prêt mpona ekoka kokumbama yango moko donc sans mokumbi. Bandi radio Lisanga to yeboye sikoyo tomoni ete tokoka kokena bino po tosola pe
matali mboka République démocratique du Congo ndenge tolobaka na bino ete sengeleke po tokabolaka masolo po tokoba na bomoi pamba te soki tosali lolenge wana te toko kende na liwa. Nani akolinga apeme ya kanisete aina bomoi nzoka aimo kufi. Boyebi totuna bino pe kala moleki soki olali mpongi okolota. Soki oyebaka ete olali mpongi okolota. Esalamata msu pe mbala moko to mibale na bomoi bwayo olali oza kolota ete oza kolota. Soki nanu esalamela yo te sola na nzambe na yo. Experience wana eza experience moko boye po komona olamuki me oza na ndoto fo olamuka lisusu nde okoyeba valeur ya vie ndenge ni ezali. Na tango wana biso pe totunaka na oyo alali pongi ayebi te ka alali makambo aza kovivre na ndoto yaka nzinde vie yango wana. Na tango ayekolamuka ayekomona ete vie yango oyo eske eza ya solo pe vie yango to eza ndoto mosusu pongi mosusu tolala poto ya susu kolamuka. Wana ezaka mutuya oyo tobeteke pe boye. Soko oza na besoin ya réponse nango tinda email na email adresse yango oyo. Site nango pe ezali www.nzakomba.univers. Donc email adresse na ezali nzakomba@univers. Wana penza soko meke kojongela moko nde okoyeba na nani esengeli ozwa motuya banka pe eyano na yo. Banka yaya kwankulu banka yaya kwankulu banka yaya kwankulu banka yaya kwankulu moyinda komi kosambela nzambe o mindele bayaki na ye moyinda komi koinvoke besprit o mindele bayaki nango moyindo ayini nzambe yaita ayini oyo yaye abandi kobenga bokoko na ye bondoki abandi kobenga bonzambe na ye bosatana nyonso ezalaki ya ye moyindo ayini yango do mundele akendaki te mundele asalaki ndenge nini akoti na kati ya moto mwindo sikoyo donc abombami alati moto mwindo lokola elamba yo ozomona moto mwindo menzoka mundele aza na kati yango toalikaka na bamindele ndombe ozomona meme bakonzi ya politike meme bakonzi ya religion nyonso bamindele ndombe na mindele ndombe yaya kwankolo Solo balandi Radio Lisanga tokokoba tina mongo ya 20h na Radio Lisanga na ndenge ya bomisa. Tokoyesa bino ete kuna na mboka Katanga masasi mabetamaki mokoma lelo na bisika mosusu kuna na Vila Lubumbashi ezali na makambo maleki kuna oyo esali ete bato oyo bakokanisa baina bokonzi bakoma kwa na mwa yauli liboma basili kokaba kuna bankasa oyo bakabi ezali ya bato moko bango basigné na kombo ya Conseil national de transition du Katanga na boku CTK balobi ete bango bazali wana pona ete Katanga ezala
na République démocratique du Congo te do bokabwani na katanga na Congo boyebi pokolobe te oyo ezalaka likambo elukamaka nango na mbala ebele kasi na mbala nyonso elukamaka ezalaka pe na ntina nde bango na ntango bakabaki bankasa na bango boye nde etelemisi bato oyo bazali na kati ya forces armées ya RDC bamilitaire wana bango batelemaki na bagilet par balle na babisika stratégique ya ville bazalaki mingi autour ya camp Vangu na commune ya Kapemba kuna nde ba coup de feu eyokanaki masasi mabetamaki kuna na butu o moleki nde bato pe batalaki na ndenge makambo makoleka basusu bamonaki ete bobangi makasi na bamilitaire na biso ya komona likambo wana nde esaleki bango boye kobeta masasi mpona koluka kobangisa bato basusu mpe kote mosusu batali balobi ete no likambo oyo ekoleka oyo eske ezali sérieux eza mpenza sérieux ete batomboki bazali ya solo to ezali masano oyo bayebai na bokonzi soki bakanisi bayali nango mpo baluka kosala badistraction mpo bango soki bakofandaka bongo mpo bakotiaka bato na badistraction ya baguerre ya basécession ya babalkanisation paske bazotelema te mpo babundisa makambo wana sikoyo bato bazotikala koluka kobundela bamakambo wana me ezoyaka kaka te ezozalaka lokola ezolinga koya kuna epai bango na Kinshasa bazali kosepela kolia kaka to na bango ntango nyonso nzoka mpona kobundisa makambo wana bien ya este kuna esengeleki ebe kobundisa pouvoir oyo eza na Kinshasa ekwei kozwa contrôle na situation nyonso tu ya République démocratique du Congo kotia calme mpe bitumba te mandoki te na bato bai na armée te l'État adjonga azala wato esi bino na radio Lisanga po toyebe te makambo soki tokoyoka tokomona toyebaka mpe ndenge ya kotalela yango tokoloba mingi te pamba te oyo tolobi wana kokaki elobama ebebongo nde tokoyebisa bino lisusu pe te kuna na mboka ya République démocratique du Congo bakendeki na lombango na parlement bamonaki ete bai bato na opposition babosanaki te majorité présidentielle oyo ezali kuna ezali nango ya mayuya ndenge tolobaka ya bafraudeur bakutani lisusu mbala oyo na ekutana oyo baye kokutana nango kuna ezali ya likambo ya élection ya bamembre ya bureau ya parlement yango nde ebetisi bango mitukuna bakomi komenase bao bakomi bianga opposition mpona baboyikote bureau ya assemblée nationale na tina nini bango balobi ete baoyo bakobiangama ya majorité présidentielle bango bazali bato oyo bakosalaka na lolenge na bango oyo bango bamoni ete yi malamu te mpona batia bato ya opposition bango balingi bazala na baposte na bureau wana ya assemblée nationale ya solo mpenza zali likambo tamso basusu bako baite toseka nano kie eza pe mawa na mpasi komona ete batata mibimba boye bazokende komisilisa valeur
na makambo ezalaki ya motuya ya mboka. Bakimaki mbango kokende kuna kokanisa ete bakozwa bango bato. Tolobaki tozala pe bato. Na tango bango baboyaki kozala bato, bakotraite bango pe kuna lokola bato te. Eza lokola mbwa soki aza na besoin ya mokuwa bakopesa ebe mokuwa bakopia mosuni te, ya kokanisa ete lokola aza epai ya maître baservir ye pe bapesa ye pe mwa ndambo ya mosuni. Wana pe tokolobela na biso yango mingi te, po eza yango makambo moko eimpela na ntina mingi te. Tolobaki ete bakende soki bango bamoni ete esengeli bakende, kasi jeu bake kosala wana ekozala respecte soki moke te, pamba te libandeli nango deja ezalaki respecte te, ezalaki mabe. Baboyikote oyo bakoboyikote, po soki baboyikote ebe bureau wana, bakoboyikote Assemblée nationale mobimba te. Na bureau wana bakozwa na bango bato pe oyo bakotia kaka ya opposition pe bakondima lokola bango pe bandimaki kaka bakende pe na parlement yango, malgré baapele nyonso esalemaki ete bakende te, baboyikote yango mpona fraude ndenge esalemaki wana, mpona kopesa leson pe kosenga ete verite ya baurne eza respecte. Bango bakendeki. Ekozala pe na baoyo pe akati na bango oyo pe bakokende kaka. Ata balobi koboyikote bureau bakokende kaka pe bakokpa pe eloko bango pe balingi te na lolenge wana. Solo tolobaki oyo ya biso commentaire yango po boyoka. Kiabu Bwara. Tozali kokoba na Radio Lisanga po toyebisa bino pe makambo mosusu oyo pe elikambo ete kozala nango pe na ntina po toyoba bino na bolai te, po na bojoba lisusu emwani makasi na bopolele boye ya moto na bango oyo bakobenga président na bango kuna, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Ya utaye kokende na Est ya République démocratique du Congo kuna ndenge bokai mikolo mileki ezali na bato ya oba kotisa na armée na bibamba ba oyo ya CNDP ya groupe ya Kunda Batware oyo bakoma sikoyo na Bosco Ntaganda, bango bakimaki na libandeli na sanza wa boye koyokete Bosco Ntaganda esengeli ya kanga makaka. Nde ya kendeki kuna lobi biloba na ye na toyokaki ete kuna bon alobaki na Swahili na Kinshasa toyoki epe na nte alobi na Lingala, toyebi te soki akokende ba Kongo pa akende oloba na Kikongo, toyebi te soki akokende pe na Kasai akende osola na Chiloba. Kasi bokoyeba minoko nini oka moto alobaka elakisaka pe koteni ya uteli. Nde ye sikoyo alobaki makambo alobaki penza eza na tina te. Ezolakisa na ye na bato na ye bayebi na bango makambo ndenge ezalaka te. Po azoloba Bosco Ntaganda bakoki kotinda ye na CPI te, na Cour pénale internationale te, parce que mabe Bosco Ntaganda asali esalami na République démocratique du Congo, bako juge kuna République démocratique du Congo esalemi na libanda te. Toyebi te soki ye atangaki makambo na CPI, soki kuna baloba ete esengeli moto asala mabe na libanda ya mboka oyo ye azalaka, pona bakoka koya kosambisa ye na CPI. Totikaka bojoba pe soki eleki mingi ezalaka nango so na tina te ya kolobela makambo mosusu po tokolekisa ntango na biso na moto oyo mpenza ina ye moto kutu akopesa attention te. Tokoba na biso. Aro Hippolyte Kanambe orari soki orari mbera yangoyo. Dimitri Mourandel comme il peut parlementer Tropicana alors que Bangote Baya qui te fait corriger plein de maladies aussi que la mapudiste vimi na jara saousa bakosovore ngando na système ekusa mais kalantino pour écouter babela kwakara. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sous-gens. Il n'y a pas de doyongo. Chez nous aussi, nous avons des taximens. Les taximens, il y a harare, akumela kungulia toti la mutukawana na matate. Omona umotazi bokonzila ule famille na eba savure kumbele ukare mwaste mai na konti ya loshintio mais au contraire ndo epesi esa mekoti mukulu mwana na mwana bendelingo
mitelengano ya le noiro abosaniza makungu yango atikeli gambala etikeli kaka pakulungu pelegete mandombe wabela dio nouvelle éclita kangama na mfumu kimbangu rendez-vous na kamba. Les morts ouvrent les yeux de vivants. Rien ne sert de kundabatoire, il faut partir chez Tekokolobo avant qu'il ne soit totardino. Potolobaki et Bembeamboa, Matangate. Sarbati Serpontifort pour les intimes Nioka. Sokasio na Mosa Pekokama Singala Lobogo. Mais Hippolyte Kaname, Alain Yakiwuta. Asibiso na Moto Moeto Singala Kingo Ikele. Liwa Yanika, quel rojo. Libanga Mongo Nikolo, Mosusunase. Kagame Rio de Janeiro avec Kiki. Résultat Hippolyte Kaname Kamiki Kolo. La terre de nos encouros. Quel scandale. Mokanzale qui laisse til Farabus. Moto Atambola Kabolumbu te pona Bozanya Namba. Mwana maman, est-ce que tu sors sol? Kagame Kaname Kunda Roberwa. Dites-moi qui a tué Abiyarimana. Nyamwisi Movingi et Nadaye. Monseigneur Mousiriwa, le général Mayele, le commandant Massazo, pasteur Lukusa, cardinal Eju et le vieux musée Kabila. If you didn't know, now you should know. Babeta kasifete na mbebo ya moninga. Ekebele azu peso kuipoko taye ya chuma. Kasi wapi nzoto, moto ya nyoka. Soki ekatani, nzoto na emo bimba. Ekomi obesinga ya pamba. File indiana, keba na maboko ya mbembele kuleka mbeka. Remember that, let it be clear. Mboka na ngai eza ya yote. Atakutubulu na yo eza ya chocolat chaud. I don't give a damn. Kumu. Ba organiser guerre veut dire problème de réaction. Pour ceux qui bassin ici à Mobayuma Baganga, vive le libérateur. Read my lips essay. Bino nzingi, boza nzingi, mi hibi nzingi. D'ailleurs, botika la tenzingi, koza la basa ywa nzingi. Bolindi nzingi, boko manzingi, bakongole nzingi. Nzingi, ezalakate. Karate bazo pese la coup d'état manqué. Solo, toko sola penza, suito sola makama Congo, ezana souci ya communauté, mabele biso bima. Oyo esengeli ete tosala nango attention boyebi bato banso na ntango bakendeke ya bisika oyo bazalaka eza baye bamboka pays bato ofandi babisika bakenda eza na États-Unis na Afrique du Sud na mboka nyonso tu soki baza na mwa nombre moko boye oyo bakose retrouve bazalaka mpe na makambo na bango mpe oyo basalaka mpona bavaleur na banorme na bango toto baculture na bango soki mpe ezali mpo bakoka ata soki eza kaka ya kolata kaka basapato na bango ya mabaya babenga bango baklompen na bafromage na bango basalaka mpe kaka mpona base retrouve na kati nango nde biso mpe mboka République démocratique du Congo tokoloba kaka mpe tokosala kaka oyo ezali mpona République démocratique du Congo kasi stratégie nde yango eloko biso tozalaka nango toujours mpo ntango tokaka kosola bino ya radio awa esuka kaka wate pe banda kaka wate eza pe na makambo masalemaka kasi boyebi to yebisa bino ete biso tozalaka na système ya tonneau bien rempli na mafuta donc tosala makele te loka batonneau vide bouble parce wana esuka ebe wana na makelele tosalaka pe makambo esalemaka tolobaka ete oyo alingi koyeba mingi pe kozala na biso elongo akoki kokota na wewewe kasi toza na besoin ya bavrai compatriote bato oyo bayebaka ndenge nini bakokokela makambo stratégie oblige masolo akati mpe ezali oyo ebimaka libanda te nakanisi emilwamba ntango ayaka kosola makambo na pareko oyo tomonaka na se ya mai yango te oyo tobimisaka yango na libanda ya bino banso boye mpo wana ezalaka nde makambo asa mai solo masolo akati mpe ezalaka kasi sikoyo tokobetela bino so mosusu mpona mboka République démocratique du Congo yango etali likambo na évolution na population na mboka Kinshasa makambo solo Kinshasa makambo nde tokoyebisa bino ete toyoki ete kuna na mboka Kinshasa
soki tokomi awa na 2025 population kuna ekomata ekokoma na 14 millions na ndambo. lokola mosuni nde ya nyama bokokende na yango wapi na kisaso yo botika asala akoba bolingi nini solo Kinshasa makambo nde population ekokola ndenge wana makasi. Kisasa makambo na mwana mama kokola population makasi na Kinshasa na 2025 po bato bakoma 14 millions na ndambo. Kinshasa ekokoma 21e ville la plus peuplée du monde. bato mobimba bakovanda se masolo ya bato balingi kodestabilize bato nyonso bandeko tosala nini na matongi kisasa kompeba na matongi kotongo bato solo wana ezali rapport oyo ebimi ya département des affaires économiques et sociales ya Nations Unies nde etimaka mwana kati étude wana esalemi eza lié na concentration ya donc balobi na étude wana augmentation ya population ya bapopulation eza lié na concentration ya bapopulation na bazone urbaine nde accélération wana ekosalema ti na mbula ya 2030 oyo ekomema penepene ya 1 milliard na ndambo ya bato na mokili oyo tozali. bokotika makila na nani makila ngungi amela alemba avimba libumo ya moke soki obeti mbata epasuka leiyemba nalembi bato yo bandeko solo na rapport wana ya ONU balobi ete eza na Nigeria na République démocratique du Congo bamboka oyo mibale ya Afrika oyo ekokontribue makasi na augmentation wana na mokili, augmentation ya population, donc na démographie ya makasi na mokili. moto nyonso akoluka kaka kute mama elengi nini bakoyoka ya solo mboka Kinshasa ezali elengi toboyi te République démocratique du Congo pe toyebi ete Nigeria pe bango bazali pe na mboka monene kuna. Nde na tango makambo oyo makoya boye oyo basango ekopesa maboye po soki tobela kebe tolobete mondele asali boye mondele akei boye ezali po bango batalaka kaka oyo ezosala lelo te kasi oyo pe kosalema lobi na lobi kuna. Tozali nanu na chance tango mosusu ya kobeneficie na bamisala na bango oyo bakosala boye po biso moko toyebi kaka diamant, coltan, or, cuivre eloko mosusu toyebi te kasi tango sikoyo tokobeneficie na baservice na bango mosusu bakosala boye eloko nini tokosala. Po penza ya basituation oyo esengake soki présence ya l'État ezali na mboka po l'État azwa en charge basituation oyo po esengeli komi lengele esengeli penza komi lengela na basituation oyo ndenge nini ya kosala pona ko accueillir ba population ebele ndenge wana ndenge nini ya kosala tango mosusu pona kopanza bango ndenge nini ya kosala pona kotonga ndenge nini ya kosala pona kosala ete ememela bato bokoso mingi te bangungi baya lisusu koleka mingi te ke pesa bato susu bokono na malaria makasi ta mosusu bakonzo ya lokuta bakosepela bamoni ete bato babanda kokufa bongo po edimine nango nombre po bazala su na responsabilité mingi te kasi yango ezali nde fuite de responsabilité. mosolo nakoliaka se ya nzembo mopepenga na kopema oyo ya bato nyonso mosuni ya nzoto nanga suka elengi moto nyonso akoluka kaka bute mama elengi nini bakoyokaka na kombo nanga solo balandi radio lisanga
wana ezaki kambo tongai tokaba bino pona mboka Kinshasa ya République démocratique du Congo po boyeba pe ndenge nini makambo mosusu malekaka ezalaki page moko spécial oyo tosalaki yango lolenge wana po tokanisa Kinshasa makambo Kinshasa mboka makambo po toyeba ete esengeli lengele komi lengele na makambo kilikili oyo makoki koya na ba mboka na biso lenge wana. Balandi radio Lisanga tondi bino botondi mingi na fidelité na bino na radio Lisanga solo ndenge ya bomesano toko banda kozaka na bino beboye bopesa biso be makasi nkolo azala na biso banso po ete tokende liboso weekend yango pe toko souhaiter bino weekend elamu bobosana te na internet tozalaka na bino tango nyonso www.lisanga.nl toyeba pe kosungana na kati na misala tokosalaka pona mboka ya République démocratique du Congo pe ba mboka esika nyonso yo to jwami esengeli penza toyeba ete koteleme pe kokende liboso ezali kaka te ngana yo to yeba ete to kende kosala esika moko kasi ezali ngana yo toyeba ete tosala pona ntina moko wana nde ezali maloba oyo tolingaki tosukisa na bino yango wana esengeli te kaka ngana yo tokende kosala esika moko kasi esengeli ete ngana yo tosala na ntina moko matondo mingi pe weekend elamu koboma baluba nalobaki eloko te po naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te po naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te po naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te po naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te